mbote na batonyo so o bazuli bakuya kulandanga ya bino Trésor King Kolo Congo na nzela ya émission oyo to ko présenter bino awana Océan du Congo chaîne oyo et ko accompagner combat pe vérité bosolo nde bosolo lelo Trésor King bokele ya télémission boso na bino po toye ba kosolo na bino d'après sondage ya population na Kinshasa entre combat ya résistance combat ya Kulutu Martin Fayulu na ba promesse ya Kulutu Félix Tshisekedi banani ba kolonga to pesa sondage wana po likambo mosusu ekomaka nini bato boko kende olebo ba vérité ya makambo ekomi koboma bino boko linga koloba vérité te boko kende mais balobi boye moninga ya malamu eza moninga akoyebisa bosolo soki bosolo eza lisu na kati na bino te bosolo ekomi kofanda na motema po ndaku ya bosolo eza motema te motema eza ndaku ya bolingo mais soki bosolo ekomi kofanda na motema jour bolingo ekopanza bato bosolo ekokoka kobongisa te mais jour o bosolo ekopanza bato soki bolingo eza na motema bolingo nde ekokoka kobongisa yango botika ete bosolo oyo bososola ngai na ndenge esengeli na ngambo ya ba résistant na ngambo ya ba militant ya ba parti politique ya opposition oyo lelo yo ba révolutionnaire na ngambo lisusu ya bandeko na biso ba combattant alingi ete émission oyo tososola ngo tolanda ngo na bokebi nyonso lelo oyo après discours ya Kulutu Félix et Antoine Chilombo tomona ki ete population ebimaki libanda basepelaki population ngo esepelaki nini basepelaki kokabwana ya FCC cash accord eza FCC cash accord wana ngai Trésor King na benga ko eza accord ya Néhémie na Jean-Marc Kabunda pour mboko Congo tozana ba accord mibale accord ya Kabila na Félix Tshisekedi na accord ya Néhémie na Jean-Marc Kabunda bato basepeli ke accord ya Néhémie na Jean-Marc Kabunda ekwei accord oyo même bato ya UDPS ba Gustave je peux citer le nom ba fils Mukoko ba bilenge ebele batelemela accord ya Jean-Marc Kabunda Néhémie baloba même et que Félix Antoine Tshisekedi ayebi makambo ya accord te o wana bato ya UDPS balobaki Félix Antoine Tshisekedi ayebi makambo accord wana te moto amemi bango bakota na accord wana ezaki Jean-Marc Kabunda mais lelo yo soki ba Jean-Marc batelemeli accord wana eza po bako se retrouver te eza te po peuple ko se retrouver te eza po bango bako se retrouver te accord wana elobaki nini tango basigné yango ezalaki ete bino bato ya FCC bo accompagner biso bato ya cash biso peto ko accompagner bino bisika nyonso ekosenga vote bato ya FCC na majorité na bino bo voter pe bato na biso pe ba voter bato na bino pone la kiseke to gouverner mboka oyo elongo de accord wana eyaki kobota o babengi gouvernement accord wana eyaki kobota bureau ya Assemblée nationale oyo Jean-Marc Kabunda azaki premier vice-président mais tango bato ya FCC ba dessiné que Jean-Marc Kabunda akende Jean-Marc Kabunda monaki liso tina ya accord ezate po ngai moto na signaki na Néhémie ngai moto balakaki nga place kiti ya ki vice-président lelo yo bapesi ngai eloko te tozongisa histoire sima ndeko Kulutu Félix Tshisekedi libanda alobi na konome informateur bato to ba bien informateur ngo Jean-Marc Kabunda mais tango élection ya bureau et salami Jean-Marc Kabunda bimi premier vice-président de l'Assemblée nationale boki makambo ya ba informateur esa nini esili pendant 2 ans majorité à FCC dans l'Assemblée nationale nani a identifié Kango parce qu'il n'y avait pas l'informateur, il n'y avait que le bureau. Oh, bato ya UDPS mais bazaki na 4.
tokena Sénat même oh lelo ba ko senga pe le exitambo mamba akweya Sénat wana to belela kikala qu'il y avait eu la corruption la kati ya Sénat bango pe balobaki kania ke tambolaki esengelaki kolandela kokanga bato ba pesa ki mbongo na bato oyo bazwaki mbongo mais tango bureau ekobima que Sami Badibanga s'est retrouvé na kati ya bureau wana ezaki mosantu lelo yo toza na problème moko o tokomi nango soki Satan o mokili mobimba banda to bota malaya biso aza moto mabe lelo alobi Fachi Beton c'est que Satan komi nzambe problème tokomi nango na Congo yango yo na bandeko o bako kumisa pouvoir ya ndeko Félix Antoine Tshisekedi soki Satana alobi ete Fachi Beton Satana komi nzambe soki nzambe alamuki na tongo moko asisite prophète na ye alobi prophète wana lobaki ndeko Fachi aza na libunga c'est que prophète wana aza prophète à Baal c'est que nzambe akomi Dieu de Baal. Aujourd'hui la vérité c'est Félix Antoine Tshisekedi pona bandeko o baza na ngambo wana. Aujourd'hui la sainteté c'est Félix Antoine Tshisekedi. Aujourd'hui, la pureté, c'est Félix Antoine Tshisekedi. Mais, bandeko bako sala bonga na lobaki esika autofandi soki ya solo bolingi esika na bien botala mbindo esika nini bokritike mbindo po bo nettoyer mbindo wana. Bandeko na biso ya URBS boye ba ete basalaka depuis kala politique to bengi ya bouc émissaire. Politique ya nga moto mabete moto mabe. Nga moto mabete moto mabe. Boko mona soto zongi na pape Etienne Tshisekedi. Ba teki basa ka maliba ministre Etienne Tshisekedi n'est pas d'accord. Ba tembunza Carbon premier ministre papa Etienne Tshisekedi n'est pas d'accord. Si papa Etienne Tshisekedi premier ministre la sainteté de côté pouvoir et loko bata la source nango ta la source ya IDPS esike uti mais lelo oyo IDPS soka kozwa motu ya ba congolais pona nini to loba na vérité siko pe na ngambo na biso. Pourquoi? C'est parce que biso ba to ko bunda na combat to komi na manque ya concrétisation ya libération ya Congo. To fongola no matoi bande. Lelo oyo le silence ezali arme moko forte mais soki moto aza na silence ako travailler na kati ya silence. Mais ce que moto a gardé silence, a travaillé le sur la carte à silence, silence on est comme stérile. Ça veut dire silence on a apporté mbouma té. Et comme silence on a pesa adversaire musu makasi asala nini atambola ke liboso. Boni nga trésor king na ko yanola ko sosola makambo. Tant qu'on allait ba congolais té. Pour le lo ba congolais ba komi kolemba bon. Lokola moto boye pe to votaki. Ako loba lisu eloko te, ako sala lisu eloko te. Loko ape bato ya ngambo o, baloba libération à Congo. Eloko mo pe ko sa mate, tondi manano ata oyo. Congolais akomi kokanisa nyoso ekongaleza wolo. Pourquoi akomi kokanisa nyoso ekongaleza wolo? Eza soki lelo yo moto obandi ko promettre moto. Omoni wolo na kopesa yo wolo na kopesa yo wolo na kopesa yo wolo moto ana kosimba wolo te pe akomona ona wolo ango na maboko te akena ngamba ozo mususu abina kopesa yo mpalata na kopesa yo mpalata eke moto ana moni mpalata te moto akoya kolakisa manzanza akose wolo moto ana kondima na manzanza na wa akomona ke wolo wa akomona te. Je sais pourquoi je dis ça. Toi, Fongola Mato, il peut te comprendre. Nous tous, les Congolais, tous éveillés, tous conscientisés, tu as vu que le pouvoir, il y a Kouloutou Félix Tshisekedi, n'a pas accompagné, et ça n'a manque, n'a carence, il y a patriotisme. Carence, il y a patriotisme, il y a bolingo, il y a mboka. Amour exagéré à mboka. Mais ils ont une richesse, une abondance. Il y a qui dialolisme. Ils ont une abondance. Il y a un fanatisme.
pouvoir wana. Mais ce que tant pouvoir wana, fanatisme zuba congolais. Le loyo, biso bato sengeli tote ya patriotisme, to komiso to bimi muke na balabala, et to zangi transport, to fandi. Mais bato bako te ya fanatisme, mokolo nyoso baza na balabala. Les gens misent pour fanatisme et kota na mitema ya bato. Pour ki diabolisme et kota na mitu ya bato. Lelo ndeko molingami, ndeko kolanda ngai. Bo limbisa nde na bi ndeko molingami. Ndeko bana Congo o kolanda ngai. Ndeko moto moko a prometa ko eloko. Eke eloko yango eza ya motuya. Obi eloko ane ko bongisa yo na bana no. Malaki sokote nzela nini eloko ane ko huta. Na moto ayeli eloko ko sunga kaka yo me bana na yo te. Oko préféré na zo o ko sunga ngai po na ye bilobite. Emission na ngi ko bisa bino nini. To kolisa mandoki na biso na etumba oyo. To fanda te to zela. Il y a un frère qui m'a écrit de la résistance. Moi ko tanga ba kombo bato zate. Alobi to tika bato ya Félix basa makambo na ba ko matina suka. Tango ba ko tika ba ko matina suka, ba que nous perdons les âmes dans le patriotisme. Quand nous gardons silence et que toko sala ba action te toko perdre ba âme na patriotisme ba tutu ba ko kende na fanatisme ba ko kende na qui dialogisme mbongo po bokomo na masola kania ke betami na assemblée nationale oyo papa Molière a bengi motivation. Donc c'est que tango akabila pe tonga to benga ngo motivation. Pourquoi tu as ya titi après ça mbongo te après ça nini te to ko voter nanko pour montrer bato ya kamususu ke mbongo boko pesa nde ko boma Congo bon to zo mbongo te to ko voter nanko. Moi je pense que bato esengela ki ba biso exemple za ki ba député soki ya solo balinga ki Jani Mabunda akweya balinga ki bakweyisa Jani Mabunda sambongo mais soki lelo yo bongo ekoloba ma Moïse Katumbi moto apesi mbongo po bakweyisa Jani Mabunda lobi Moïse Katumbi akomi premier ministre tango akosala mabe akopesa pe mbongo po batika ye kaka place wana tala inconscience ne komi ki dialogisme nde ekozwi place. Peuple oya bimaki on fanda ki liboso ya parler du peuple tango député ndimi ki azui motivation akitaki na babase na ye apesi kaniaka na babase na ye balobi toke parler du peuple yango boko mona bato bake kosoka bapota. Est-ce que le peuple qui était sorti et ça peuple oya bandaki ko bimaseli ya peut-être sans avoir de l'argent babi to kende to koma oyo na septembre 2016 peuple habito kende to koma seni. Est-ce que zalaki bango to zalaki peuple mosusu to komi peuple ya mbongo to za peuple ya pesa mbongo lelo yo Kabila a détruit ce pays pendant 18 ans ndenge bandeko na biso ya ngambo wana bato ya dialelo to pe bato ya fanatisme balobaka on peut pas construire ce pays dans 2 ans mais on ne peut pas continuer les pratiques de Kabila pour tout le baquet tokotonga mboka. Mais si aujourd'hui les pratiques de Kabila existent, c'est parce que le peuple n'est pas informé. Et ce peuple n'a pas informé. Bila wabite toko taba base na cesse, ba base oyo toko mona litomba te 2020 et sili toko kena 2021. À quand la libération du Congo? D'accord. To perdre congolais te po bande ko mususu babunda komba libanda bien sûr to beteli bino maboko po babunda komba ndenge sengeli mais to komisa bande ko o ba ko bunda komba na terrain tâche dure te to pe bande ko ba ko bunda komba na ba parti politique to beteli bino maboko po boko luka pouvoir po lobi bo concevoir pouvoir na bino ata mabe bo concevoir yango mais bo tikela bande ko ba ko bunda komba na patriotisme tâche dure te bande ko nyoso botie ba résistance par-ci par-là à Kinshasa décembre bo sala bilan bo banda ki banda janvier je sais bande ko il faut travailler to so tsa base bengi ndeko bote biso to travailler ba base na biso ya baza ba côté biso to ko travailler na bande ko ya molili 12 mois sali nini et s'il est épuisé to ko kende wapi tango
biso tokosala babase na molili oyo ekobota mbuma te oyo eza stérile bandeko bakodistraire peuple akoloba ete Janine Mabunda kwei ntango deyal Joseph Kabila Félix Tshisekedi tokomona na ekwei te po tolakisa na ekwei te bobemeki abopololi Joseph Kabila aza $680,000 esika nini Félix Antoine Tshisekedi alobi salaire ya Kabila kozwa $680,000 te point d'interrogation po deyal na bango azalaki Kabila pas se retrouver entreprise ya Kabila o afongoli par-ci par-là oko bénéficier na sous-sol ya Congo esika nini Kabila alobi na ko récupérer yango nde président Angola a récupérer ki biloko okuta bimi na parti politique moko ne dosa dose mais récupérer biloko ya mboka azongisa na maboko ya mboka bolobi awa wandeko kaka na betando awa Kabila 2500 soldats. Et si Kani Balongoli 2500 soldats, car la sécurité du président sortant est assurée par le président Ouassalinini Nini, Azana pouvoir. 2500 soldats, dans le discours de Félix Tshisekedi, na oya sali ya liboso na mi balé du sola 2500 soldats betamité du sola à $680,000 ya Kabila betamité du solo ya ba entreprise au Kabila zo ko occuper la famille et betami te. Oh, le peuple congolais leloyo bakomi kotala ya mikie. Ya mikie zani Janine Mabunda kweya. Janine Mabunda za un goutte d'eau na libération ya Congo. Pourtant au combat ya libération ya Congo to papa Honoré Ngwanda bimaki po lo ba makambo occupation Janine Mabunda komone zaki non ampleur te ndenge zabo. Tango combat ya Congo ezali occupation kweya na discours ya ndeko Félix Antoine Tshisekedi atika kolobe sika mote keno toko kwa is occupation ya Congo Janine Mabunda alongo président Assemblée nationale Moïse Nyarugabo atika li député na Assemblée nationale te sika toko kinga ne sika moko te biso baye to bundisaka l'impérialisme donc Félix Tshisekedi nous devons nous organiser intérieur parce que le problème du Congo c'est l'organisation interne balobi yango te ne sika moko te tango toko senga ete Congo eza balkanisé te donc Félix atika koloba makambo ya minembo te makambo ya bato ba ko kufa na est te ndeko Félix Antoine Tshisekedi atika koloba makambo ya minembwe te tango tokonyokwama baobi kaka tokotia informateur comme décision congolais asepeli informateur wana ezali po bato moko bakoma na pouvoir ba bénéficier na mbongo ya Congo kanyako ebimi eza kanyaka ba congolais o bakozanga mai tango nyonso. Et Congolais qu'on comprend le soutien pour nini moto o souffrance eleki na moto esengo mokie moto amona kolo kwa esengo oya lukaki moto o ba ko beta fimbu tongo tipo kwa 100 kopema soki ba yeli ata kopema ya 2 secondes moto ala ko mona libération oh bino bande ko to kolobaka na TV oh lelo YouTube comme commerce combat de YouTube oh ko ça chaque jour. Vous avez multiplié des chaînes de YouTube, tongo midi pourquoi multiplication des chaînes pour beaucoup de sabambongo na ba banque na bino, mais bongo wana ozoke na libération à Congo te. Qu'est-ce que vous dites? Congo ngo kozaka boye. Ngambo ya kulutu Martin Fayulu balobi akoloba te sortie de crise, proposition sortie de crise et le bana place na ye. Est-ce que na dimension congolaise a ya souffrance et singilité côté ya congolais tango nyonso ko comprendre tango Félix Tshisekedi a lobby kulutu Martin Fayulu a lobby te tango Félix Tshisekedi a sali boy kulutu Martin Fayulu a lobby boy te ni na sai boy te to éviter ko perdre ba âme bandeko to bima to continuer combat auto kobunda eza pona ko sikola Congo et lobby ete nini on a lingi to comprendre to bima soki oyo Félix ko sala biso la Kabila za aventure biso to bima to bunda na ndenge na biso combat la biso zali libération ya Congo
Le combat la biso zanini occupation rwandaise kende. Tango ba ko sala ya biso ba che. Ba ken l'Assemblée nationale ba biso Jani Mabunda kweya, biso do bi les députés rwandais au bazan l'Assemblée nationale ba kweya, Assemblée nationale yo ekweya. Bato wana bazali soute. Tango ba ko biso biso ulu kamba kweya, biso do bi que le Rwandais n'existe sous soute là-bas, gouvernement o ekoya. Parce que comment biso ezali ba institution là ça nini ekweya bana institution eza présidence tango ba ko ebisa biso que oh nani ba ko bloquer détournement la place to le ministre de santé on nous a parlé de détournement et pas ça nini akweya donc tobima ce qui était combat wana bango ba ko sala ngo pour nous libérer, parler du peuple, nous sommes amplifiés, combat la biso, et au-delà à parler du peuple. Ce qui m'a bengi, bango ezali combat et distraction. Le but de la peuple est à combat la distraction, biso to ça nini, to continuer na combat la biso. Mais ce qui te fait di kimia, to ko le belo côté, c'est que to lingi pe Congo te. Yango komona bandeko wana bakolo ebisa biso bokolo baboko sa nini bobaki babengana kabila soki UDPS te UDPS ndeko bengana kabila nini lakisi ke ko bengana kabila po kabila bolobaki yake résident surveillé kabila baboya kitani kabila yana kolwezi kabila yana kalamingi tako banda tu ya RDC po kabila linga yeba balobi ete ba congolais ba ko linganga lisute na tambola na taso ba congolais ngo ba ko bambanga mabanga na tambola na taso ba congolais ngo ba ko boya kanyaka mais tango na bato o ba ko combattre kabila soit disant na bato oyo bazana kabila bango nyoso combat na bango ezali to pesa kanyaka po bato baya c'est que kabila ko bimate po combat na ezali. Mais biso to beto pesa ka patriotisme pour permettre kaka qu'on ait de temps qu'on sensibiliser sensibilisation permanente pour peuple à tellement la résistance to ça mosana biso ba parti autobito ko libérer Congo to ça mosana biso to tika ko fanda kimia pour je répète bien le silence sans le travail, le silence sans les vraies stratégies, et ça silence encore stérile. Mais moto a fait un silence, mais na c'est silence on a monté ba stratégie, à cause ça ba travail et cause silence moko et ko porter mbuma. Pas mbuma tant que porter que ça la poste te ba bisa, ba to ba mona ke ya solo ko porter mbuma. Bande ko réellement la Kinshasa bolobaki, so que zaka bato bazala Kinshasa ba ko bundate. Bato o balobaki ti lelo tokomona eloko moto eko évoluer mais to lingi libération ya Congo mais to bi que libération ya Congo c'est sous mosikate merci la bana Congo po kiti ebele la Kinshasa bo bi ete libération ya Congo au lieu botika na ba YouTube na poto bo kita la Kinshasa bo sala na bokoko o esengeli poto ke na libération ya Congo. Merci Nabino Bana Congo pour ton moni na ces derniers temps bokiti. Merci pour la résistance au bako soit consensus malobo na ko le beko senga bino bokita parce que tout il y a commerce à YouTube pour libérer le Congo parce que commerce à YouTube ko ça bien ceux qui ba mbongo boko sur la chaîne na bino ya YouTube boko mettre yango ndenge océan to mona ka océan zumbongo na ye atia yango bina kita terrain. Abila sombela batu songolo paka la mégaphone mais tout le monde appelle que non groupe moko ba sala chaîne na YouTube bazu chaîne na YouTube na babi mbongo ya YouTube na biso le quoi to kotisa YouTube pour la makambo ya Coran ya nini ya nini ya combat to sombi la mégaphone mais tant lelo océan na zokata mbongo ya YouTube yango te ya chaîne na YouTube te mabimisi ni abi tokie ko sa nini bandeko oyo basala ba commerce à YouTube te mais balobi to ko soutenir combat bino au combat comme ba chaîne na YouTube je vous dis botika combat chaîne na YouTube parce que 2021 on va plus croire aux gens au combat la bango za ba chaîne ya YouTube ça ko kita terrain. Je dis au fort, dans le bas qui a en début 2020, au moins on va te belé la chaîne à YouTube, bah ça nini, bah quoi. Combat la chaîne à YouTube, quoi. Combat ezaya libanda.
combat là, oui, vous faites le combat dans le chaîne à YouTube, bien sûr, mais qu'est-ce que beaucoup apporté dans Mboka? Toko ça la biso combat libanda, toko ça ni, mais combat oko ça malakata Mboka za motuya pour yangonde libération. On ne sous-estime pas vos combats de libanda. Merci. Tout ce que vous avez fait libanda a apporté le fruit au Congo. Nous vous remercions. Mais ton ligne au-delà ya ba fruit wana. Ba fruit est porté na Congo tant to lié fruit manga. To bois kalisu est porté pe lisu ba fruit na kati ya Congo pour ce to loni mbuma manga moko obino boboti à travers combat ya libanda et bota bambuma ebele. C'est pour cela que je vous interpelle. Totika distraction, le pays est kokende. Mboka tango oko kende, Congolais a commis qu'on se laisser distraire, qu'on se emporter, a commis qu'on se distraire na ba discours à mike, na ba biloko à mike, parce que eloko esengeli biso to sala, to oko sala yango te. Nous sommes les responsables. Il y a ignorance à bas Congolais. Nous sommes les responsables, il y a inconscience à bas Congolais. Le Congolais a pu tika kutu, bolobi mingi. Total ka nana ta Félix Sango. Pour le bien ko Kabwana Kabila. Tango bandu ko expliquer Congolais que Félix Sango Kabwana Kabila te papa. Yo ko expliquer ngana ko yoka e bongo bato mosusu. Makambo ko le beza bien e bongo bato mosusu. Ils ont multiplié des chaînes à maternité. Or le combat n'a même pas une chaîne. Il y a TNT à la Kinshasa, on peut permettre vérité na combat bimaka. Même pas une chaîne à TNT, totikali na combat à YouTube. Ils ont multiplié des places de parlement debout pour distraire le peuple. Mais résistance. Ma place à bango la résistance, c'est le lobby bimité. Le lobby bimité. Yango toye ba eteke lelo terrain botiki terrain na maboko ya moto moko koto okulutu akoloba te toyebite kulutu akoloba te po anini akoloba ete nini tokotuna ye mbula ya anezaki ane ya libération po nini libération ya Congo esalami te yango tolobi ete Congolais nyonso il faut à comprendre problème ya libération à Congo eza problème ya pouvoir ya moto te. Problème il y a libération à Congo, et un problème il y a parti politique. Problème il y a libération à Congo, et un parti individu mon côté. Pour l'élo oyo, bato ba kufa pour la libération à Congo, bato nyonso bazaki bato ba parti politique te. Bato nyonso bazaki bato bande ko bunde la pouvoir te. Et sengo ekozala ete Congolais nyonso se retrouver. Okomona lelo oyo, Kulutu Félix azui bato na ndenge ba chrétien bazwaka bato balobi la foi vient na oyo moto asalaka nini ayokaka lelo oyo bato bakomi koyoka ndeko Félix mingi yango ba cultiver pe foi na kati na baroke Congo ekobonga tolonga nona na si une étape ya foi si la foi eyaka na oyo nyonso moto ayokaka mais la concrétisation ya makambo yaka na oyo moto amona ayokaka te pour voir la concrétisation des choses pour accepter la concrétisation des choses il faut voir. Il faut au mona. D'accord. Aveugle, ceux qui va bêter, va simbisi et l'autre côté, à rendre ma peu concrétisation en côté. Il faut qu'on mona. Mais Congolais est en monité. Tout le baka moi mon discours oyo na nation oyo kulutu asali mokolo ya oyo uti koleka. Mais asala ki on a 2019. Et l'autre sengela ki asala la biso asala nanu meka koyebisa biso nini oyo alobaki na année passée pe nini oyo asalaki esengelaki kulutu ayebisa biso tala makambo na lobaki na mbula euti koleka ezalaki boye na sali boye sikoyo na kosalela bino boye mais oyo euti koloba na mbula ekoleka soki tokoki o rappeler bino na ba oyo motu ezalaki na kokitisa salaire na ngana ba député est-ce que salaire ango ekita alobaka makambo ya courant na mai lelo eza wapi alobi balobaki kutu o baso de mouton bandini lelo eza wapi tokosala banzele kokotisa biloko na mboka mais lelo nzele za te pon kwango yango wana ekobuka na kala mingi te pourquoi bakosala face te na ba promesse na bango koya ekomi soki balobi eloko ekomi esengeli bazonga bayebisa Congolais loko balobaki esuki ndeni bakimi
Mais Congolais croient ça. Congolais applaudit. Ah ouais, esengeli baloba lisu. Bakoloba nini. Yango bandeko. Congolais. Oaza na Congo. Na Congolais aza libanda. Na Congolais ozo croire. Problème na biso ezali te bato baloba ebele. Problème na biso ezali que la vie des Congolais change. Problème na biso ezali ete Congolais système au Kabila loni pendant 18 ans. Et disparaître système ango parmi biloko au système Kabila tete comme la corruption ezali na kati détournement ezali na kati moto songolo mpakala ko détourner bokonza mboka ko lobelo côté to pebisa ki bilo makambo salami na ministère ya santé balobi nini ti sikoyo. Est-ce que c'est pas le système ce que Kabila fait to yebisa ki bino makambo ya kanyaka ko pesa kanyaka pona lelo yo. Bah, quoi il s'anime à Mabunda? Est-ce que ce n'est pas le même Kabila qui continue? Pour Kabila, c'est un individu. Kabila, on peut se révéler un matin, mais c'est Kabila Koufi. Des peu, Bakoko, et Sabino, le trésor King à Koufi. Des peu, Bakoko, et Sabino, le lot, Mosongolon, Pakala Koufi, Motonios. Tant que Kabila Koufa, mais Kabila a mis l'ONI déjà l'esprit à bas Congolais. Ouais, Sengeli to longola siko Kabila, l'esprit à bas Congolais, surtout bas Congolais, au bas kosala na institution, au motonyo so sala ke soki na kosala Sengeli, na tonga mapango binene, ba na ngaba koma kotanga na poto, na bala basi kili, c'est ce que Kabila nous a laissé. Pour ceux qui totali n'époque à Mobutu, bato batongaka ba mapangu te le quoi o batongi na tanga Kabila. Les maisons ont poussé à Kinshasa comme des champignons. Même si d'autres ndimaka te ke banda ko kotonga ma etongami makasi. Moto akokanga moto azate, moto akokontrôler moto azate. Moto nyoso ko yiba po yebi ke ngana za na famille ya chef. Ngana za na famille politique ya chef. Mais tout le monde a pe batu ya famille politique ozala interpeller la justice. Moto nini déjà ya famille politique azaki interpeller la justice pour boloba caméra melelo bino moko boyo bino monoko arrestation caméra za bato à FCC. Il faut que le système Kabila de Ekweya. Ce qui système Kabila Ekweya, ata Kabila qui offre en exil, to loba to longi eloko moko. Ata Kabila za na Congo ce système Kabila Ekweya, système za moto abomi moto procès à la raté. On voit ça aujourd'hui. Moto aboma obadi moyindo bakanga wapi. On voit ça aujourd'hui. Bato ba enleva banana est o banda ko sala examen bakanga bango wapi. Moto aboma de o paluku bakanga wapi. C'est le même système Kabila qui continue. Moto abomi, moto afan nananda kunako circuler. C'est ce qu'on veut éradiquer au Congo. Bande konanga ibo fungwa mato iboyoka. On veut pas éradiquer Mabunda pour tant que toko bundisa comment Mabunda kuto bando yoka la te. Tant que toko bunda na babo shabu, toko bunda na batu kili. Comment Mabunda kuto zakate? Lelo boko bundisa Mabunda. Oui, Mabunda za moto bobundise akei. Est-ce que Congolais a bongi? Est-ce que Kimoyibi est sili? C'est le système. Ce qui va occuper sa bateau Kanya Kalelo pour balongola songolon pakala pour que le système Kabila continue. Et c'est le système Kabila qu'on veut éradiquer. Le système dictatorial. Oh motomoso a coquille marché te ka abino nde bateau bon marché. Fayu la bimia marché boboyi, ba société civile la bimia marché boboyi, biso ba auto bimato marché l'ambassade à Rwanda boboyi. Mais c'est ça le système qu'on veut éradiquer. Bande Kobana à Congo 2021, moto na moto, atia le boko na pati pour la libération à Congo. Botika ebele bako linga libération Congo zate pour bazo ba vie ebele na ba chaîne na bango. Ebele bako linga libération Congo zalate pour ba non ba sombi ba mitukate tango YouTube eko pesa bango mbongo. Libération Congo ezala tout changer peu émission tout tika émission ko lo baboy tout comme ko ko beta émission histoire à Congo ezala ka ndenge nini tout la kisabana histoire tout la kisa tout comme ça émission ya langue comment bien parler le lingala tout comme ko sala émission ya ko yebisa ko la kisaba tout la ba venir à Congo kitoko. Pourquoi il faut que tous les missions au combat? Nous devons changer les choses. 2021, nous devons changer les choses. Merci. Ezakinga Yabino Trésor King Bukele. Tokutani Balasima. Na émission Moussousou. Bon s'abonner. Mais c'est vraiment dans l'océan du Congo. Aujourd'hui, émission au partager en Angola Moninga. Ouais, bêtise c'est lui. Bako Limbisa pour Toko Lobaka pour la libération à Congo. Ceux qui pour na Congo ko Limbisa te. Mais ceux qui pour Tozabatu Limbisa Kaka pour et ça lui au passé.
mais tokutani mbala sima na émission mususu bye.